mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyanga musala ngo ezaka kaboye musalo bepesa ka batu ba cramp aye lisusu musala ya kotalisa bino makambo musala ya kopesa bino ba information mutu nyonso na domaine na ye ndenge na lobaka ba zone connexion na impression ba JFM service na ba agence na ba kadima ba ja mbele na enseignement ba Camille Munganga na médecine moderne occidentale ba docteur Kabé na médecine traditionnelle ba Frank na coiffure mutu na mutu aza na place oyo azali même ndenge toali awa boye na tokomi wapi eza bazolozolo na bakamera bamos lubaki na montage na manix kembolo ba makesela na kamera ba epenge fufana na mouvement ya bandoki ba Didier Kiku double brassard caméra pe journaliste akolia ba petit na yema yenge ba petit ba komela pe mame ba kondima te lelo docteur Kabé pendant que fali pupa ke kozwa 3 trophées na Dallas azwa kambala simatozaka na ye ndeko nanga gari wela lobi azwi lisu 3 docteur Kabé pe ana Kisasa azwi diplôme ya musala o akosala na domaine na ye tangu bino bokolo ba diamant na cobalt docteur Kabé yazolobela nzete tangu bokolobela machine à voter soki nini yazolobela nzete tangu bino bozoloba mo voilà enseignement elingi esala so yazolobela nzete mutu na domaine na ye et il faut le promouvoir dans ce domaine. Mbote docteur Kabé. Mbote ndeko Eliezer. Ozamala. Kitoko ndeko na yebisaka temple du roi. Zamba na guya. C'est le temple du roi Salomon. C'est maison. Temple du roi Salomon. Obandi boyelezo de. Na bandi lelo na sengo wapi ndeko Eliezer na yebisaka yoke. Nazaka kapona mboka. Merci bandeko. États-Unis, monde entier zamba pambo bino na sena mesana moto. Off. Malaji za dokola nyoka kotelinga na ndako. Lokola mukolo ba memela ki petit na lokoso tonton mais lokoso na bomona kende na salaki ye bachaki mwana serkei na nzoto cimetière kaka ko sambele mabonde ndena sambele yo sambela kaka na sambela kaka mabonde linde ko ndako Eliezer to bonde li mwana ko simba ye maboko ndako telemi mon peuple nyonso zalaki na nzoto ale c'est le temple du roi Salomon zamba sa di grâce na ko chanza be ngai liboso ale mwana bikamo sima madembe tata na yo ayaki na charge na nzoto na lobike lelo ndeko Eliezer ameke ngai mais lokola ameke ngai to ko sala nini pas même 10 minutes zolo zalaki te mwana babalo ina profana zalaki te mais non il faut que parce que na ebisino il faut bon filmer lobike te soki to filmer bako zala bako lobake zana il faut y répondre. Papa répondre nan. Ce qui te filmé garçon oyo bakolobakete aza papa ya ndeko Eliezer. Mais le col les abongo et ça le met très le col secret. Na ibisi bino que bozo image oyo bon il faut bon dénoncer bon personne na message. Ni ne ko sada. Même na terrain place papa sadaka. Ba yebi. Mulimu moko ya nzoto ya kindoke. Kaka mabondele. Ya mi bale. Maman moko na Lyon, maman Jeanne, merci Zamba Pambo Bino, makasi bandoko ya France, monde. Abenge ngai kaka ndenge na lala kawana na mabondele. Allô, temple. Papa naza guéri. Malgré naza corps médical, mais eloko ezo kamusanga. Problème est là qui y a bakis côté à fois et puis na pomia hernie discale tout bien arthrose c'est ça maman ko le premier arthrose monde entier doza guéri bosu kisanga yende ko le bebele banga pasende joana
Lobalo. mais soki nayebisaka bande soki oyoki message ya bongo kondima mbala moko te ezala lokola mwana mobali oyo toma loba lukuta me tokutana te eza raison Benga mamango. loba benga nani Ouais. Bonjour maman. Ah, bonjour papa Eliezer. Olali to nini? Nafandi nazali kosala mosala moke. Nakana age vraiment ezangaka te. Oui, maman, kombo nani pe oza wapi? Kombo nanga maman Jeanne naza na Lyon. Nabanda na ko remercier yo mingi parce que c'est grâce à vous que j'ai connu KB, vos émissions que je suis en train de suivre. Merci beaucoup. Okay. Pour le moment, nayebi que docteur KB, tant nayebi, j'ai suivi les informations. À un moment donné, je ne pouvais pas, je n'avais personne à qui je pouvais envoyer l'argent au Congo pour me ramener le médicament. Natinda Kimbongo et Liboso pour hernie discale à Paris et pas maman Véronique. Et qui c'est qui ça m'a permis vraiment, il y a 3 jours après, j'ai senti les changements. Et côté hernie discale, c'est déjà fini. Et puis, il y a un problème d'arthrose, que je n'ai pas l'argent pour envoyer Maman Véro. Et tant on dit qu'on a un Congo, j'ai envoyé l'argent auprès des enfants. D'abord, tout ça, là, papa Kabé. Et puis, quand on a les liens, voilà, j'étais là, j'ai dit comme mon fils, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Je suis arrivée ici à l'âge de la retraite, je n'ai pas d'argent. Donc, tout cela, il y a le maman, puis ça m'a monté en temps. Alors, je me suis battue, mon temps, mon ana qui n'a pas eu na Congo, tout ça, qui est sali mon temps, a tindé na bakis. Tant bakis, na bengi et papa, comment utiliser le produit, a pesé un mode d'emploi, na sali bakis nae, mais les premiers jours, je n'ai pas senti quelque chose, deuxième jour, mais 3 jours après, moi-même, j'ai compris que je faisais la selle d'une façon extraordinaire, plusieurs fois par jour, mais ce n'était pas la diarrhée. Et puis, j'ai vu directement mon ventre qui était ballonné et déballonné, et j'ai eu volume normal. Et puis, l'appétit que je n'avais pas, j'ai commencé à manger plusieurs fois par jour. Et là, c'est trop, je ne peux pas manger à 22 heures. Quand à 22 heures, là, la estomac, c'est pas bon. Je me suis privé moi-même repas il y a heure tardive, voilà. Alors depuis lors, je commence à faire de longues distances aller-retour à pied, na bandi kokomba sans trop de difficultés. Et nazo penda ku ba vitre, ba porte. Donc je fais quand même un travail maintenant. Nazaka na premier bidon, là on a commis la deuxième bidon. Premier bidon c'est là qui avant-hier parce que mutauti Congo a calamité. Les lots, nazali en train ya kotokisaki sinosus. Donc c'est pourquoi je dis que je suis guérie. Ce n'est pas de la blague. Naebi que ba contrôle ya baki sont les salamaka une fois par an, c'est le mois de novembre qu'on va le faire. Mais nakoyoka déjà nous autres mangai, je sens qu'il y a un très grand changement. Je peux dire que je suis là maintenant à 5,5 sur 10. Donc, sur le deuxième bidon plutôt, si il y a un troisième bidon, je crois bien à cause de la bien parce que je sens mon corps. Je suis légère maintenant plutôt que dans Nazalaki. Parce que stress Nazalaki nango, et je n'avais plus l'envie de vivre. J'étais tout le temps triste. Je demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Comment je suis tout le temps malade comme ça? 5 ans, n'a pas 5 ans, il y a maladie. J'étais vraiment découragée, dépassée, mais maintenant, j'ai envie de vivre. J'ai envie de sourire. Je mange à tout moment. Donc, les gens sont allés à bâtir une kangaïté, qui est bien m'accompagner pour manger. Non, maintenant, je mange même moi-même sans problème. Et je mange beaucoup. Le ventre, ballonnement est fini. Naza bien. Okay. Après mes traitements. Maman, yo lobi yo moko accord médical, c'est ça? Oui. Je suis infirmière toute ma vie. Jusqu'à l'âge de 65 ans, j'ai travaillé dans la médecine au Congo. O travaillaki à lokola munganga? Oui. Ah d'accord. Na hôpital ni? Infirmière, nazaki na kitambo, nazaki na opala, na longole na opala nde na ye awa. D'accord. Ok. Au total, maladie boni ozalaki nango, oyo sentir que grâce ya kisi ya docteur KB, maladie wana isili.
to eza na nzela ya Na bandi kosila. nano. Ok, na bandi nano na hernie discale. Bon, na niveau ya bakiste na rien pe na fois na yebisi yo ke examen ekosalema na mois ya novembre nano batindi nga convocation te. Mais côté arthrose, je me sens à 65% déjà. Je me sens bien à 65%. Voilà la première bidon. Je peux encore entamer le deuxième bidon que je vais commencer peut-être ce soir, ce qui est ici au Toc. Ok, maman, hernie discale eza badiske ya colonne vertébrale nde mutu ebebaka. Ndenge nini bakisi ya Dr Kabe oyo ozomela eke kobimisa toyebi ke solution ya hernie discale eza koopere. Ndenge nini bakisi ya Dr Kabe eke kobongisa badiske epola to esali nini nazo comprendre te. Non, badiske wana eliamaki esilaki nyonso tu. Il y a eu même tassement de disque. Enfin, de la colonne vertébrale, de vertèbre. Hein? Il y a eu tassement de vertèbre. Natindelaki cliché nanga malheureusement moto ayaki nango abosanaki yango awa ye kuna na Kinshasa maboko pam. Et il y a ce tassement là. Mais maintenant, quand on a bandi kozwa bakisi wana, je peux m'incliner, je comprends pas parce que je n'ai pas encore fait le cliché, mais je sais que mouvement wana ya colonne vertébrale ya konguza na kozonga, je peux m'incliner, je peux toucher le sol sans problème, je peux faire tout le mouvement, naza bien. Et dans la louange à l'église, je ne pouvais pas faire 10 minutes debout. Maintenant, je fais 1 heure, je vous en prie, 1 heure debout. Na louange et adoration. Dans mon période de louange, j'essaie de pas de douleur. Na koya nanda kuna tamboli distance mula ipo na kozwa bis po na kozonga nanda pas de douleur. Je me sens mieux. Maman, est-ce que makambo zoloba pona bato bayebi yo bakondima keza ya solo bien za cope bosali na Dr Kabe? Bon, ça va être un peu difficile dans la COP na Dr Kabe parce que dans la COP comment? Parce que moi j'ai payé mon argent pour avoir le médicament. Je prends le médicament, c'est mon corps qui croit qu'il prend le médicament. S'il y a un risque na Kisiwana, c'est moi qui risque de mourir ou de développer une autre maladie dans mon ventre. Alors je pas du tout raison. Il y a que ça la COP na Dr Kabe. D'accord, merci. C'est moi qui pour moi, dans mon corps, ce que je sens. Papa Eliezer. Oui, maman. eloko moko na ngaki nasenga yo nana groupe ya bamama awa tala ba âge na biso ya ba 70 et en plus là toza mwa ebele, c'est pas tout le monde qui a travaillé au Congo. Toyebi kosala eloko te pour RDC Monde. On a besoin d'un président à Lyon qui peut nous encadrer, à aider biso. Tous à l'appel à la réunion, tout est mouvement évolution RDC Monde. On a besoin de quelqu'un ici qui peut nous aider aussi, mais tous en ont tout. D'accord, maman. C'est un souci, besoin parce que dans cette histoire-là, un petit rien que nous allons mettre, même nos arrière-petits-enfants diront un jour, hôpital au Congo, et Tongama, ma grand-mère était aussi, est là aussi. École ya munene wana ezali na kati ya Congo, ma grand-mère est là aussi parce que zambongo kosala iloko moko ya bien tozomona avenir nango déjà. Donc nous voulons aussi mettre la main à la pâte. Nous avons un groupe à maman awa tozana besoin ya mutu moko ya RDC Monde choisi par maman Lumumba où yazane na confiance à zalana siège nae awa même s'il n'habite pas Lyon mais qui viennent de temps à autre na ba réunion, nous sommes là pour venir à la réunion et assister. On a besoin vraiment de contribuer aussi. D'accord, maman. Je pense que na kozwa numéro na yo et pas Dr Kabe. Na kopesa maman Pauline. Maman Pauline a kobenga yo. Solution kozwa. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avance. Les gens souci na biso. Merci. Voilà. Yo wana lobi. Pendant le 3 ans de Eliezer. Na yebisaki yo na médecine naturelle ou médecine bakoko na ngai o mboka na yebisi bino ke naza généraliste professionnel en médecine naturelle. Na musala oyo soki témoignage eza lukuta na lobi bongo tango komona eza lukuta ngai yo. Soki na lobi soki témoignage eza lukuta. C'est le message du temple du roi. Tala lisusu maman moko azape lisusu. Merci maman na ngai. Père lisusu malgré na yebi ke utindaki mwana. Merci papa. Bakendaki a opéré lisusu na poto. Pour la première ya cancer du foie. Mais na minute papa on a espéré lisusu za guérir à partir des États-Unis.
alobi papa na kopesa sous message mais na prochaine émission toko dénoncer pe sous message balobi ba toko lobela yango to lobela ngote pona nini ndeko na ebisi bino na temple à part liwa na traitaka te soki liwa eye eza problème ya nzambe ndeko soki na ebisi jumu subo vandi balobi ko docteur akobi ko seko sabatu lukuta bondi message wana te ndeko mais soki pona guérison non toko défendre santé na bino en médecine naturelle tout type de tuber cirrhose de foie gros cœur cardiaque tana mwana mobali wana alinga kufati motema ju on tuk na bien bazo bonda na motema kaka lusambo oyo kaka lusambo ndeko mwana mobali wana se retrouver tala mama pe lisusu wana ndeko eleze auti wapi ebita auti ke ko lubeko problème etali ya cancer du foie problème jour azoliate azomelate zamba ye kosalela ye grâce à ndeko eleze tango tozuloba na yo mama ye wana alobi nakopesa message napesa yango te mpona nini estce nakopesa message soko nalingi nakufa nalingi nakende ata na mutu moko te bandeko ya prostate santa f tuti nalobi boye ntango okoyoka bongo loba lukuta tokutana eza raison ndeko temple du roi Salomon zamba asali grâce à ndeko antuka nazalaki na maladi umeli ntango molai nabandaki nakisa munganga maladi ayaki makasi ntango nabandaki nakisa munganga maladi ayaki makasi nazalaki na liboso ya televizio nanga na ndako nalandaki nde docteur namonaki bato bapesaki témoignage nga balobaki nga bifo natie motu nde nayaki nazalaki kokopema te nazalaki na pasi antuka nazalaki koyoka mopanzi oyo nyonso pasi neti balize elingi ezwa ngai donc nazalaki na cancer des fois ntango nayaka kaka awa mase ya pamba nde antuka namonaki nde changement ekoti ntango nakendaki na ndako ekomaki 18h nazalaki koyoka motu pasi makasi 18h ntango namelaki kisi wana esalaki ata 5 minutes te pasi eselaki awana nazali kokosala mosala te nazali kokomata ngomba te nazali koteka su te na boye nde nakomi oteka antuka nakomi bien banda nakomi mpe makasi nakobunda mpe ata bitumba mbongo te ngai mbongo te ngai mpe nayaki na televizio namonaki na televizio ngai mpe nayaki alobaki to basukisa ye ngai mpe nayaki mpona sukisa ye antuka ngai nde nasuki ye asuki te baya bakobika so balandikisa monganga bakobika te ngai nabandaki nakisa monganga nazwaki lobiku te kasi awo lobiku nde ezali bon eloko meninga awa nazali na problème moko banotungisa pendant longtemps motema andobeta pa pamba mpona nini motema andobeta pamba bon selon docteur alobi ke ezalai cardiaque nazwi traitement naza na plein traitement esali ka 4 jours ya pamba mais na constaté sili mbala mo na 4 jours ya pamba esali va cardiaque esili mo salinga constat pe sili nagi bilungu suto holandela mais côté olo nazala nango ezalaki pasi mpona nga nde yango oui oza jeune makambo ozoloba ezala solo to alukuta obe dotaka bapesi yo mbongo moko boye te nakoki kokosa te bandeko bazolanda yo bazala bandeko bazala bacardia message nazanga kopesa bango bon message nanga kopesa bango kaka bahésite te bayanga mpe namona lokola aventure maintenant na ye mpe nasanti mama lese wana olala lese te nasanti mpe à l'aise palpitation eza lisusu te nakoza vraiment à l'aise. C'est juste pour reconnaître le mérite. Il y a moi Namboka. Oh, il y a des gens musala, il y a des gens qui battu belé. Linkolba, il y a des musala, vous avez coupé sans zéla été, bateau baï bakozwa nzoto, nzoto comme kolongono. C'est pourquoi ONG est un journaliste, dynamique des médias congolais pour la paix et le développement. Si Maya Rolande la Makamunyon sur Moniete ya solo, vous allez au Sala Moussala Kitoko. Pour l'animité, vous pouvez faire le coup, vous un diplôme de mérite, d'excellence professionnelle. Pour la Moussala Kitoko, vous allez au Sala. Détina Yaboyi, na Bisoka Tessikao. Docteur KBE, Andeko, il va de plus. Tu repères sa vie pour Longonia. Et puis te remercier République démocratique du Congo, ONG dynamique des médias congolais pour la paix et le développement, DMPD en sigle, diplôme d'excellence, des mérites scientifiques et professionnels.
nous, membres du jury de l'ONG Dynamique des médias congolais pour la paix et le développement, DMPD en sigle, évoluant en République démocratique du Congo, après enquête et suivi, décidons de décerner les diplômes d'excellence des mérites scientifiques et professionnels au docteur Kabengele Kabé pour sa recherche scientifique efficace, les traitements des maladies incurables, et c'est pour procurer la bonne santé à la population congolaise tout entière. En foi de quoi, l'ONG lui délivre ses diplômes pour faire valoir ce qui est des droits du jury. Natombo likambo tozosala tokoki komona lokola likambo ya motu mais eza motu ya makasi pamba te biso bapandisa yango toye tolakisa oke mosala malamu motu te tozosala na mboka na biso na nzela ya médecine eza mosala moko malamu en tout cas okoba na mosala wana kolemba te na yango na nkombo ya ONG na biso ya bajournaliste to remercie mingi topesi yo diplôme ya excellence ya mérite scientifique et professionnel ke okoba lisusu koleka mpona kosalisa bana mboka biso. Merci. Merci. Parce que mosala oyo yango nde elebisaka bandeko kote etali santé surtout zapona sensibilisation mais totraitaka liwa te mais boencourage mosala oyo eza mapobino makasi ekokontinue kaka ndenge eza boye vraiment jusqu'à la fin eza bitumbu tokobonda makasi mpona kodefendre santé ya bato. Docteur Kabé, sina mesana moto ndeko wana tolandi batémoignage tozwi mama Jeanne na Lyon totali bandeko nyonso tu wana mais ntango sikoyo bakokutanaka na yo mingi ozwaka bango baza na ka na état moko ya plus grave ou bien okutaka bango quand même ne bandeli ou bien ndenge olobaka na bango ke tambola nanu soki osuki bongo oyepa nanga. Merci ndeko Elezer yango mpe nesu na répondre oyo ke na traitaka liwa te soki ndeko ye a se retrouver vraiment eza lokumu ya nzambe mais soki ke moto akufi eza problème na ngai te parce que ngai naza mpona pratique nde eza makasi par rapport ya théorie eza théorie te ndeko pratique réponse na ngai yango wana moto akokufa oyo eza mokili parce que maladi ntango eyaka mpona kosala nini mpo ebuma moto te mais soki totraite ye a se retrouver mais eza lokumu ya nzambe mais soki akufi eza problème ya nzambe. Bato bakolanda yo message ozotinda yango spécialement na bato nini oyo ozomonaka mikolo oyo nde bato ozobetaka biloko ozobetaka yango dada eke olingi omekaka même baforce yango ndenge ezali. nasi nalobanda yo ke sur 100% ya force tozoutilize 6% nani tokomi même pas même 10%, 94 en réserve. eloko eza nini topesaka message bongo maladie incurable en général ezali sauf la mort na isi biso bongo parce que place wana ntango okende okuta moto aza na maladi na ye parce que soki omoni nazolobela mbala na mbala nakotikali kokoma place nzambe na ngai eza te il faut natika nzambe na ngai esika na ngai natikala soki naza boye eza mpona nzambe na ngai yango nde nayebisaka bato maladi eza nzambo ya kele mokili oyo encore yo ndako ozalaka na makambo mpona sinangongo asali nini ndako ezer wana eza vie na ngai bidongo vraiment eloko eza nini ndako ezer mosala oyo nayebisaki yo mbala na mbala tosala baémission mbala na mbala baémission ntango tozosala yango omonaka batémoignage ya ndenge na ndenge eza kolakisa non naza capable naza incapable te eloko nazotelemela mingi liwa maladi ntango eye nazotia moto eyaka mpona koboma te eyaka mpona po ebikisa ye te soki todefendre moto oyo akokende kokumisa nzambe na ye soki naza boye nzambe na ngai soki naza boye eza mpona nani mosali na yo oyo otikaki na mokili oyo eza mpona docteur Kabé. Ok, docteur Kabé, botiaka nzambe liboso parce que tozosukisa déjà mais nazotuna yo moto. Est-ce que oyebi que parce que ntango nazotalaka yo des fois yo lobi jusque là ozosalelaka 6% ata 10% okokisi nanu te ya force. Est-ce que oyebi que na Kinshasa oyo ebale oyo ya Kinshasa toyeba batradi baya moto oyo alobi boye oyo alobi boye oyo alobi boye
mais bato wana babunga ndenge nini ozali se préparer par rapport ya soro wana yo tala yo moko tala nano 6% ndenge ezokembisa mwanda 6% yango me soki tocheki na komi na 20% nini ekosala na betu boko na moto wana otele bandeko wana vraiment nzambe apambola bango banda kosala mosala na bango eloko na koyebisa yo na mosala oyo tozosala ndeko elezer meme ata osalaka map mais sala map wana na elenge eloko moko ya kitoko ezala na kati mosala oyo eza mabe te bandeko wana base retrouve mpe makasi mais mabe nazoyebisa yo parce que toyeba yo kanga nzambe na ngai c'est le temps de roi salamo oke awa kumukanga oke awa kakabo donc mais pour le moment docteur Kabé tango zomona passage ya bato wana parce que lelo bato oyo ngana zotanga la plupart batikalika ombre d'eux-mêmes bamsu batikalika makambo ya sexe omoni oh soki osali boye ainsi de suite batikalika kakuna esili likamu ezalaka kuna lisute mais yo siko ozali se préparer ndenge nini par rapport ya oyo yelaka bato. Merci ndeko elezer c'est la réponse na yo na elingi na tuna répondre pe lisusu boye est-ce que malade esili prostate ezalaka yango moko wana ndeko elezer maladi andek ezalaka yango moko wana ndeko elezer diabète kaka yango moko wana cardiaque kaka échange kate mais échange kate ba maladi échange mais eloko esala makeza nini ndeko elezer na musala na mukusi na ko biso boye omoni ndenge na za boye tango nazokosa batu esili ezaka kanga moko nde mutu na kokota mai na kokota mai na sens nini est-ce que oko na pas temple oh nakenda kuna na mona eloko te nde na kokota mai bongo na komi incapable pona ko soigner ba maladie ya bongo c'est pour cela que moni bon le bakete temple kokota mai ya on na répondre OK donc ceux qui au bâtir succès na yo na lokuta na yo nde mtu kokunda yo yo mwana bo bado ndeko ele tekana no bilombi yo zaka na makambo nde lokuta na ngande kokonda kai malade ndeko na kobeta seteme na bikisaka yango te drépanocytose ou bien anémie S na bikisaka yango te soki mutu aya azu eloko te tokosala ndene est-ce que charlatan c'est ça il faut akima c'est pour cela que œuvre ne tombera jamais zambe nanguya œuvre ne tombera jamais c'est le temple du roi Salomon il faut na pesa message de la force tango koyoka bongo loba lokuta bana mibale bokande kozwa lona na Suède merci ndeko elezer na sepelaka na yo makasi mpona mituna na yo nayebisaka yo mbala na mbala poser ba question wana za mpona kodéfendre en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle na kolobe musande na sana yebeli yango ndenge ezalaka lukuta nde ekotisaka moto na mai ndenge oza wana tala na premièrement otinde ngai papa na yo aye ngai na tali oh nini boy namoni mwana mobali oyo akoti na mwana na papa wana natala boy azotambola te kilo zoto mobemba papa tout à l'heure tension c'est normal mais aza paralysé oh papa mais yebisa bande ko dijelo kazala ke sika wana yende mutu ba memaki yaki na ina mutuka nine salama ki jour papa est-ce que amelaki kisi mais il faut bolo batu répondre ngai mutu yaki na yeza ka bande ko na biso ba DJ tuna bango amelaki sika kama bondele est-ce que bondele wana ko sina sinangongo bijolo byaka sinangongo merci bande ko na yebisa oye bieza nini ndeko elezer est-ce que mabondele yakosila kosila te kaka ndenge na bondele ki pona ndeko na biso wana ndepeli sito kobondele pona bande kususu siko soki sinangongo akufi oh na yebisaka yo veye mabondele akufi na yebisaka yo sinangongo na yebisi yo malgré azavie musala oyo tango tozosala kokendo na yebisi jour moko ke ata mapo oyo tango tozosala ngozala sérieux muto atangisaka yo mapa osala ba gâteau mais kocha ye mopanzi te olandi. Voilà, numéro Dr Kabé Tokabouane. Numéro Nagai. Yali Bosso. Il faut na komisa nzambe. Na bande ko na bino moko basenga ki temple ezala na kati ya Suisse na Genève. Et puis na mwana mwasi oyo pe lisusu. Merci mugongo ya njoko. Na Genève. On lui dit qu'il faut sensibiliser bantu pour na temple du roi Salomon na Genève. Foreman. Merci maman oyo na Ferland, Zamba Pombo le Pélisou, maman du Congo. Moi, c'est à Pembe. À l'hôpital, temple, n'a côté le maou na Ferland, pour Babou Manga, pour le temple du roi. Babou Mayonde, c'est le moment pour Namboka na yo. Maman du Congo, Zamba Pombo le Makas,
tokoafishe banimero mpona bandeko ya Finlande babengaka makasi mingi mpona kotala ni bokokuta na mama nani du Congo alobi ke yo na yebani makasi epuis na ndeko na ye moko aza mpe leader tala kaka bayambanga bien na Finlande. Oui, c'est ça. Bayambanga bien na Danemark. C'est ça. Bayambanga bien na Suède na Stockholm, na Lille, Shopping. Bayambanga bien na Oslo na Norvège. Bayambakanga bien na Bruxelles, na Belgique mobimba pe France. Bayambakanga bien. Yango ya lobike lokola eza bongo tomoni ba que vraiment réalité ezali. Il faut topesa dans ndeko les airs mbote parce que pour nzamba pe sepeli sumakasi yo na ye. Mais toko bonende nini ndeko ye kaka ba question ndeko. Kaina bikam. Eloko eza nini bandeko musala na biso foto jango sérieux. Mukongo ya Njoko lobike okosala émission na Genève pour na temple Dieu. Merci Mukongo ya Njoko. Toko afficher numéro ndeko toko ebisanga bongo, toko afficher ngo intérêt général. Bo se retrouver médecine na bino. Boka mboka ozana makasa de télévision yango. Kana zaka na zamba. Merci de Merci de quoi les airs zamba pambule pe. Après ce pe sungolu. Merci. Asabele makasi pona. Merci. Merci de quoi. Merci bandeko balande zalaki bongo docteur Kabe. Et là qu'on a retenir ya makasi ezaya ke lokuta na yo nde mtu ekokunda yo. Ah maman Jeanne Munganga nana mona maman Jeanne te na yo qui est apesi déjà ba âge na ye elle est au-delà de 65 ans ndenge nazoyoka to tunie mituna ba témoignage misusu ezawana mutu na mutu azawana. Docteur Kabe a insisté ka une chose, soki oki malamu te benga ye. Merci. Expliquer ye soki a ko changer formule, C'est a ça. changer formule pour vi que aux solution et cause la malamu. Merci. Na domaine na yo nyonso. Musala yo salaka soki ozala lokuta yango nde kokunda yo. Ezala biso na oto zo sala. Soki okosaka mutu yango nde kokunda. Ezala docteur Kabe soki azala lokuta yango nde kokunda. Politicien soki ozala lokuta yango nde kokunda. Oza nani? Mwana mobalo na Johannesburg na Afrique du Sud. Jonas. Mwana mokamba. Et puis mwana mobalo Stéphane na nani na Ottawa na Canada zamba pambule yo makasi na Stéphane oza sérieux ndeko. Bande ko nyos bozo représenter nga na poto vraiment boza sérieux. Il faut d'akomisa nzambe liboso. Na nozo échec te na bande ko na biso tozo coopérer na bango. Temple international bo se retrouver zamba pambule bino makasi mama Véronique Tweet. Ouais, je représente moi na bikamu na France. Zamba pambule appelle ce yongolu. C'est temple du roi Salomon. Na Ottawa appelle sous Stéphane zamba pambule yo. Suède appelle sous papa Dominique bande ko Suède bakisi yango wana commis déjà na Suède. Papa Dominique zamba appelle sous ngolu. Lole yango wana kotsa bana lola. Vraiment Jonas. D'abord ça ki bande ko makabwele kinga ero na talaka victoire. Merci. Merci de quoi les airs. Moto le kinga yi.